Lelo, tu veux dire bino surveillant, Kimbangu, Aza surveillant, hein? Aza be musicien. Na ibi ke place mozali ko kamo. Ah, Aza surveillant, Aza be musicien ndeni. Aza qui surveillant, alongwe, akomi musicien, aken kamba papa si mo kenga Ayebisi Aza surveillant. Donc azongi susu na mouvement na ye kwa mutaki. Alors, bino mo boyo kai. Boyo kana ndenga zo bimisa boya kitoko. Vraiment boya boyo kuna yebela tanza meza kitoko makasi mais atena mo kana makolo. Gauche droite nzungwa café donc bino mo boyo kai. Vraiment, on a eu que parce que vous avez un petit mako pour se payer, n'a pas la mission pour mon papa Providence, mais on a tangué combo naïe prénom naïe, mais on se présenter pour bonjour papa. Bonjour papa. Bonne santé. Oui, santé ça va. Ah, bah tu balandes à canal comme musique de baï baï se présenter combo naïe, nous avons mani na kata bombe oui, merci combo naïe papa Kabala Kebi Providence, naza na mouvement social de la surveillance Kimbangu. Ah, bon, surveillance de ta guitare, vous avez dit tout beau, vous allez là. Donc, ils ont des dons, tout le talent, et papa si vous voulez, Kiangani, assis là, il peut ça. Vraiment, papa Providence, toi qui es solo, na yo sali biso bien. Hein? Comment on a battu sous bazana doute. Avandi azolo tabandoto, avandi papa si Kimbangu abengié pasteur. Mais il y a ça surveillant, mais je doutais qu'à la fois l'on a qui surveillant qui déplace une sous. Si toi bas surveillant, mais là il y a solo on a yo betango et ça qui ndingini au monde a eu la surveillance un temps au commis guitariste et Ggki et puis au long sous kuna uzungi rapidement ça qui ndingini. Oui, merci rapidement nino utiboloba nazali surveillant na botamaki mouvement na ngai ya mbona kati ya mouvement na kotaki ezalaki pied gauche ndenge tolobi MSSK lelo depuis 2006 yaki kokoma na 2015 lokola na bandai kolinga musique makasi vraiment na bandai komeka kolanda onte nanga papi ninga bandai kobeta musique donc na bandai kolinga musique vraiment mingi yango wana ntango toye kosala émission na papa César tosalaka yango na Ggki biso mpe na ngambu Ggki mpe na ngambu nde par là bayaki kobenga biso soki moyen ezali tokosepela tokota na Ggki tosala na bango elongo lokola nalingaki mpe musique mingi nde na yango na umisaki te mbala moko akotaki na Ggki nde naye kokite mouvement social de la surveillance communiste naye kolongwa pied gauche nde naye kokende na Ggki e kuna toevoluaki malamu na moma wana nayebaki nano kobeta kutu guitare pena te endaki nazalaki kosimba mwa badomoka ya bongo mais komipesa mingi kolanda bamaestro mosusu nakutaki kuna bapapa jimi agada bape bongo na bongo nde bamekaki koencadre nga bapapa bakosonga bio nde totravaille na bango ensemble na peu de temps ekamwisaki bato mpe mingi na peu de temps nini azali na Ggki awumelaki te nde nayeki koma kobeta pena guitare ozobetake Ggki mobimba mpe par exemple bamercredi ne tobetaka chaque mercredi liboso ya papa ozobeta yo moko guitare moko mais Ggki mobimba batondi na nsima bazokoyemba guitare moko ebandaki mpe kosalema mbala mosu mibale bozobeta bokabwani soliste yo ozobeta compagnie na ozobeta compagnie donc voilà ezalaki bongo na peu de temps nde tozalaki kuna eyaki kokoma moko
na 2018 na fin 2018 dans octobre nakomaki sikoyo kolota bandoto naza lisusu na teni ya basurveillant na kati ya commune na biso ya ngaba tozosala lisusu mosala ya papa Kimbangu de surveillance neti baexercice ebande kokamwisanga eloko oyo ekamwisaki nga mpe ebangisaki ngai pamba te ndoto wana ekomaki kozongela mbala na mbala ndoto te naloba bandoto mpo eza lolenge moko te oyebi osala différence ya ndoto na vision? Oui, nayebi kosala wana ezalaki bandoto me bandoto yango epesaki kobanga mpo ebandaki kozongela elekaki plus de 3 fois ndoto soki ozolota ndoto ekomi déjà 3 fois likambo wana eza déjà sérieux faut kosala attention e oyo ya ngai edepasaki déjà 3 fois ebandaki kocontinue nagardaki secret wana na famille nabetaki bayokaki yango me na Ggki nayebisaki nano motu te nazokende kaka nazokumisa nzambe me soki nazongi nazokolota bandoto wana nde yango wana ntango nayebi kamba nalobaki ebangisaki nga naza na mokili awa me nayebi te esika oyo ngai nzambe atindelaki ngai lokola bandoto ezotalisa boye mbala mosusu lokola nautaki mpe na pied gauche mbala mosusu mission na ngai nzambe akitisaki nga na mokili eza libomi nasaleli yango wana omwana kozala na Ggki boye kendekende boye mokolo wana papa ya kolobaki ayebi nga te atindaki nga makambo mosusu ya bakomplikasion ezalaka yango wana mpona koboya nyonso wana nakomaki komipesa na mabondeli ti nakendaki nkamba mpo papa ye moko euta na monoko nde nayoka nano nga mpenza nazalaka naza na elembo ya mouvement nkamba na mabondeli mingi eza mo molai na mokuse naye kozwa occasion ya kokutana na papa Kimbangu Kiangani na payote ndenge ya koyamba ezalaka mokolo ya lengi nabosanaka ngo te le 14 avril 2019 na mois ya fete ya basurveillant. alors nde nakendaka kokutana papa Kimbangu Kiangani espace ntango emonani ekomaki kutu déjà 18h oyo ezalaka papa alingi akata mpo akende kozwa honneur na ye donc bato bakomaki bongo osala papa alingi akata nakomaki kobanga mbala mosusu na kokutana ye ti espace ekomona lokwa tozali déjà na porte baye kofongola biso bato ozalaki na balokito poti tofandi papa afandi ndenge afandaka na période nde moto azala bato oyo bazalaki wana ntango basilisi balongwe nde babe protocole nasalinga si nafukama nde nafukama baokomosema nde bakomosama kofukama nazofukama nasilisa kofukama te natina lokolo moko deja nafukamisi oyo mosusu nazokita malembe mpo papa oyo nakutaki afukamaki libosi ya papa Kiangani abandaki nanu koloba silisa koloba te nga nazofukama malembe e papa wana azoloba nga nayebi kaka papa wana ti asilisa nga nazofuka malembe nazotala no na se nayoka papa deja esi afanda ye ndenge akofanda wana nde toyebi ntanka moni nazofukama wana mbala moko abengai nga papa Surveillant obini ntango abengi nga ndenge wana nde kambwisaki nga esukifisi nga mbala moko na bandi maloba mpe ekimi mbala moko nakanda ye koloba nakomi kolia monoko ye papa eza bongo nde nakandaki maloba ekimi nde apesaki nga mbote mbala moko alobi d'accord nde yango wana natelemaki naleki mbala moko nazwaki kutu mai te wana kati kuna bato bakota mpona kozama me ngai apesaki nga deja eyano mpe na makambo nyonso nakendela apesi nga kaka mbote mbala moko alobi d'accord akati nga maloba mpona bande kokoloba te nde nabimaki ntango nakomi wana nakumisaki mpenza makasi nakamwaki mpe nabeteli ye kutu nanu te papa na ye awa mpo makambo bwebe na bandoto tala bwebebe nazomi ye na ye mpo elakisanga oyebisanga nazawa nabeteli ye kutu nyonso te me nakofukama directement na jeu réponse ke papa Surveillant kolobini donc eza liloba moko esengo epesaki ngai nde na moso naye kozwa siko makasi ya koloba na bandeko na ngai oyo tozali na bankuna na Ggki que vraiment papa abengi nga papa Surveillant esengi nazongela vraiment mekana koexplike biso kokota mouvement de la surveillance eza na baprocédure kobima mpe eza na baprocédure yo okoti obimi e oye korekota lisusu ndenge balobaka na lingala oye korekota ezalaki facile to ezalaki ndenge vraiment ezalaki facile te mpo kolongwa nanga kuna na Ggki bango moko mpe nano na Ggki bamaestro bazali bayebi bajimi agada mpe bongo na bapapa babimbo te surtout azalaki sur place aza chef d'orchestre na biso ya Ggki Kinshasa nde tozalaki azalaki wana e ntango napusanaki ntango napusanaki epai papa papi mbwete te mpona koyebisa ye lobi nango na ntongo mpo ezalaki na pokwa lobi nango na ntongo na losambo ya ntongo napusani yebisi papa papi ngai papa abengi nga papa Surveillant elakisi esengeli na ngai nazongela mouvement ne aboyaki yango carrément esika aza azoyeba aboyaki yango providence tika makambo wana ozosala
tika makambo yo pied gauche yo talent ozana ngo boke na pied gauche oke telema na ba moi bongo non tika biloko obi malamu et puis na moment wana Ggki Kinshasa tozali na moi carence ya ba instrumentiste donc yo tika vide wana oke non providence et bien on tika programme et puis surtout zone bi que tozana makambo studio ba programme abandi pesa ba programme wana on se gaga na ibi c'est ça bongo ba boy et pembeni basi pe yankamba bazali na ba bana Ggki Musicien yankamba bayoka ka bakamwa kiko na yeba na ipeni rapidement oui bakamwa ki makasi ndenge wana nde babanda iko kolinga penza te na kende mais lokolo ezalaki décision papa ezalaki bolonga tata nzambe mais sikoyo na mouvement ndenge otuni ezalaki facile te kote babanda kosepela te nazo kende mais kuna pe ezalaki facile te ko bayamba mapo nazalaki déjà na nyonso babanda komona c'est comme si et bansusu babanda kondima te banda komaloko nazo posa nazo mais quand même bayambaki yo mais suka oui nzambe ayikosunga vraiment merci papa Providence natela biso sur au moins en attendant on ça la des annonces vraiment bande ko balandi to comme na biso na sous émission donc histoire et belé bandi makatenga kutana ndeko mongo boyaza surveillant non surveillante pardon c'est une fille ake papa si bo Kimbangu papa PCMO tabeni maman pasteur boni santé amituna ki sur la surveillante soit ka grade ecclésiastique de non comme pasteur de voilà yango esala ki cœur lelo azala peso surveillante bako okuta na occasion wana ko douter pour les kanama bondeli nzamba ko éclairer bino la sabine nani ko zali na kati ya lomba ya mwili simplement to comme na sur émission to fesi bino merci ma classe parce que vous allez toujours wana pour la émission la mission ça la vraiment bien to fesi pe merci l'équipe mobile to zana ko wana caméra réalisation papa Solva motelayo et to zana maman Noela Mayas maman Sarah ba motela bine bi papa Providence si les séries ont biso nzembo wana zobeta et puis aussi bote na te trois personnes vraiment bandeko balandi canal comme musique to kuta na biso na suka ciao Voilà, merci beaucoup. Tolandi, nyonso ndenge etamboli vraiment nazongisi matondi mingi papa Simo Kimbangu Kiangani na ndenge apesi ngai pema mpona zala lelo to mpe na répondre à l'émission loku mpeke mpo ezonga epai na baconseiller direct bato nyonso epuis napesi mpe mbote na bakonzi oyo baza kotambwisa biso na mouvement social de la surveillance papa président Willy Lukoki papa Freddy epuis baboti oyo baboti ngai oyo toza na bango maman Mika Eveline pe papa Kabala Michel na bandeko banso papa Ludi Gradi papa le petit Kabala pe bandeko banso na bosanité baninga oyo tozala na bango tout le temps papa Kunto Aleli papa Marcel Ukelo papa Taylor papa Lorik na bandeko banso batikali nde bongo na succès merci Canal Congo TV.